Merci na bilo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui o ezali branche moko to tia l'océan du Congo pona ko tia litono na nzete po ete ekoma i o bisiko to yaka ko tombola mongongo makasi pona koloba bandi ko balandi océan du Congo mbote bisika biso ezwa mibino pe kimi ya nzambe tata e ingela o mabota mabino. Merci encore une fois na babonné na biso ya océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka de cité pe merci na bilo bato bozo zali baku ya ko tala bemission du début jusqu'à la fin bo continuer bo liker ba suggestion ba jambo partager bemission pe ba commentaire na bino ezali malam bande ko balandi ezui to landa nanu moto ekopela na kati ya capitale biloko biko salama soki bato ba ko mona te ntina ya makambo oyo ebongo tozonga to panza mpoke kabu ya l'homme puissant. Donc à la minute oyo kinkole ça ne va pas n'entrer au cimetière ça ne va pas donc ozomona moto ya kosakana te population etomboki eza na ba jeune moko ba yelobi ba yeko batmo ba yelobi ko buka batu bazo senga $50 $100 $500 pour batika batu et pourtant place wana batona baza ba sinistré Laurent Désiré Kabila nde apesa batu esika wana pour batu bavanda mikanda nyonso ezali. Il y a un groupe de gens mutumoko abimi wana soi-disant yende Mukolo et Sika. Alors, depuis 18 ans, au Kabila Sala, jamais Tomona, Batikala jamais Koya. Donc, la population a vraiment monté parce que Bayen a 22 heures, Kobu Kabandaku, donc, la population. En tout cas, nous demandons l'aide des autorités congolaises parce que sinon, avant et comme trop tard, nous demandons l'intervention des chefs de l'État, nous demandons l'intervention du Premier ministre Jean-Marc Abound, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Voici le peuple Aza exposé. Il y a un individu au Aza qui s'accaparé dans une grande partie pour Nakolobake Ezayaye. Donc c'est le temps d'agir. Bandeko na banzi bilo moko bolandi wana na kinkole lo lenge nini bato ba koloba depuis 18 ans na tango ya homologue bamona makambo na te kasi na tango oyo ya beto nde bomoni makambo ezoya wana nyonso banani bayo sala famille présidentielle. Merci ndeko oyo alobaki Christian a commis Saddam aye basuka ya Saddam bande ko langa mabe oto ko sala lelo te ya biso to ka passe la famille à Mobutu mais bino famille o bokomi ko sala makamba boye bande ko langa nzambe akotala bino lelo mbutu Molière na mboso nini makoleka la parlement bande ko langa tolobaki likambo ya kanyaka tolobaki likambo ya moto soki a se retrouver te moto wana kokoma na opposition pamba te bisika kendaki a monité. Est-ce que pose à l'opposant ezali bokabona moto o bozalaki na bolingo na ndenga mabe ta musuyo posalaki mabe nde bokabona to opposition ezali déjà na libango ke tango okomona makambo za kotambola malamu te osengele bima mais yo kei na kati ole misolo bokei mbutu après ce ko koyoka ezali te union dit sacré to bisaki bato depuis kalaki basali groupe ya ba mafiose tango bavandela moto na moto akei pour intérêt na ye tango komona intérêt o ayelaki ezate lokonye ko benda mamako na moko pe milinga mitikali moto moko pelate nde yango la bozo mona teke zo mama lelo ndenge tozali awa boye bato ba ko tombuka nini Félix alobi boye na République démocratique du Congo na bato na ye ba assassin balobi bakoki kondima bato baloba langage mosusu te soki kaka tokokumisa ye te donc Congo mobimba ezala IDPS. Attention bande kolanga makamonga nazo ko yebisa bino toza kondima mais toza ko se ton parce que Dieu est juste la sentence na ye sans reproche le jugement na ye bande konanga bolinga te to kosa bino po botala kabiso mingi mais bolinga ke tango tozo bisa bino bosembo bolanda ka merci la maman Pierrette kolobaka tami balé balandi obake mi balela batuti sami lobi makambo kosala mais olinga nini bino botinda ka ba lien po bo sensibiliser peuple a telema mboke kufi bande kolanga tana tango yango ya balumumba la bakasavubu ba obligé ka mutu te
Bango basala qui na amour à patrie. Mais aujourd'hui, famille Chikungunya et lobby, tout le monde, il faut aller derrière Félix. Moi je dis non. Et le monde bande kolanga soki boza bondimi maloba oh biso nyonso na mona ba commentaire ya koloba non to boyi yango pena na dernière énergie na biso peto ko bengala ye na mboka ndekolanga mutu ni na kota bongo moto tout il faut gumba melaye biso to imba hymne ya IDPS na mboka na nation Congo bino bondimi yango nation congolaise telema imba hymne IDPS non wana penzako oh le baba ndeko lange boro kamata ni mongbango pour couper mon reku to ko konzimelo ko na te bande ko ba Congo man to telema na uto ko bisa bino bemiswe leki kendenge to zali ordre mal donné pour na les 15 a daté il y a le 12 boye ba déjà que batu ba ozwa déjà ba poste ba place. Le 13, le 14, et le 15, pour nous bébé ça marche. Alors, Moutoutou a été marche les pacifique. Marche les marche à libération de la République démocratique du Congo. Na banze bola na mangala. Batu ba ko lo baboy. Tolingi seni non politisé. Mais bien c'est une marche pacifique. Ça n'a pas de sens. Parce que Kadima, à cause de la présidente Seni, Seni va politiser yango, va dépolitiser yango te. Ce qu'on t'a bien c'est la marche pacifique. Et ça qu'on dormi le peuple congolais davantage. Mais c'est la marche pacifique. Tout ça que c'est la marche à libération. Mais marche à libération peut réussir. Bande konanga, ta bozo yinanga place wana koloba. Il faut tout ça na mbongo. Bila babo ya mbongo ndeni. C'est quoi nanya konzima déjà que Kasongo ça la batulé derrière la terre. Kabila bimisi batulé la terre. Félix abimisi batulé la terre. Moi nani nazo yo kabwe pa konzima ke lekoso kubima. Il faut biso surtout se préparer en conséquence. Yango nazo yo ko bisabili. Misolo e banda. Ko zeli sabiso tendeko. Yo zo zeli sabiso le 15 ata msopo kotinda lote. Ozo zeli sabiso poto comme na veille lo ba hote ba kanga te so ko zala ngote le baba ndeko la zala ngote ngala zo bondela. Mais ko lo bate zela bandeko langa soki pe batu ba yaka minene ba promesse mais biso to sito ya minene l'argent to pasuka. Bon la kapé botala te mais bozo lo ba pe belé. Bandeko nanga information zo pesa bino est vrai. Pour Félix, ce qui te bondité, Félix alinga sa la nation au tribu à mboka na ye. Alinga longola go Congo a komisa yango mboka na ye e biso le soto za ba Tshisekedi. Po ya lingi siko mutu nyoso atambola selo ye. Donc akoteka mboka oyo atata na ye na mama na ye, akoteka mboka oyo biso siko to betele maboko. Ndeko nanga toloba te. Alors bandeko nanga, sauvons le Congo. Mboko eza la danger. Mboko eza ya kokufa. Nazala ba vidéo. Eh oui, tu la katako. So na tcheli bino ngo siko ah. YouTube va bloquer. Massacre. Mboka na biso comme kaka bitumba ko boma na ko boma. Soki na tindeli bino oyo wuti na masana soki masana bato yango batendelenga ah. C'est drôle. Bande kolanga vidéo wana la lakisi ba konzi YouTube achaka alinga ngote. Ba kata moto. Oh! Bande kolanga. To bunda. Bande kona biso o to zala bino longo. Souci ezakaka moko. To contourner ba ini ko lo Congo. To ko contourner bango ndeni. To déjouer bango. To ko sala yango lolenge nini? Ngai na yo na boyoka ina biso. To sala yango rien n'est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Moi je crois à la libération de la République démocratique du Congo. Alors méthode nyos auto ko sala yango financièrement, spirituellement, physiquement, énergiquement. Nous allons libérer notre
beau pays et ekozala automatique bato ba okima ndeko langa biloko ba osala biso bato ba olela ba obela ba konzi ba autorité ni muto obela lelo autorité a corrompu ba autorité ba obunda mboso na Molière ba obunda so botu na bango ba owela nini okaka kanisa bilaka mais ba obimisa dossier moko o alobaki bien te o alobaki bien te bande konanga bato babomi Congo bato mayele bato babomi Congo bato bazolo ba minoka bapaya lokota ya lifalancé ndeko na ngai toloba mangala po totonga Congo ngai na yo tobotamaki na ngai tobotamaki na je suis te toloba mangala te tokoka soni koloba lokota na biso lolengeli bande konanga ba infiltrer bazali nazali pe koyebisa bandeko na biso ete moto nyonso azali mopanzi sango oya bundaka etumba tolobaka ndeko na ngai keba na invitation keba na bambongo bakoyela bino mikolo komona yango chance te na avertir yo ya kokaba bomo inoko okena kufa komona yango chance te soko omoni mutu moko abengi yo ekomoni biloko na suspect ndeko langa kokende te ona lobaki te katuku bianze esirkile keba nazongeli koyebisa na bato ete mwana mobali moko banleva ye azalaka na papa océan mwana mobali naza moko ya mobundeli bazwi ye na place ya papa océan mais place bakie na ye eyebani te alors bandeko langa tosalaka baventure te ntango tokobela babomo ya bato oyo eza komonana te tolingi biso nyonso tozala na kimia s'il y a un problème ndeko na nga belela nga océan tout moment ntango nayokaka likambo na bomba yango nasali beka te je n'ai peur de rien bible elobi na biso moto akowela bomoi na ye moko akobungisa yango eza na ntina te nawela bomoi oyo mpo lobi nazwa eloko te naa na ntina te nateka Congo mpo ngai soki bakopesanga te soki namoni likambo oyo nzambe apermettre na ye kobeta yango na etando eke ngai nakoya mpo nzambe ayebi forme nini na kosala mpo banguna na nga bamonanga te mais soki bakomi na ntango ya kozwa nga mpe kosala nga mabe cela veut dire ngonga ya nzambe ebelemi mpo ete atalisala mokili ke natindaki océan mais mabende nabima libanda nasala bobo ngai moko wala nzambe akotika ngai parce que alobi tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné. Mais nazali kobeta mbele na bakongomani bozwa makambo nazoyebisa bino mpe na pete te o bokomisa mitema ekenze te po ete boboyaka botindela biso bampema ya mabe te po ete totelemi sikoyo biso banso bolimbisi mwa moke totelemi biso banso po ete tobunda etumba ya bonsomi tobunda etumba ya kosikola ekolo po ete moto oyo ali moto te plus que diabulu alors ngai na yo tozwa makasi ya kosikola ekolo wa biso le 15 ezali eloko ete bato bayike basaleli yango mayele mabe po ete balobi le 15 soki réussir ekozala bongo avantage mpo na peuple congolais lolenge tokotambola tolobi esengeli na biso le 15 esalama lolenge bato bakokana te ndekolanga mingi ya koloba ezali kasi letando ekete mama Celestine mingi ya koloba ezali joli kiyedi mama Vava botelema basi yango ya mama Sidonie Chantal Tambila botelema nita babe ifoku yo moto botelema bakoko Lumumba to simba na liboko bo soutenir nation
pe combat o biso to ko sala boko sala ka décider ka soki yo sungite bitumba o ngai na ko bunda yo ko sunga nani po ete ngai na ko bundele kolo siko yo ke lo sunga na ko sunga Félix oza na sima na ye bo samboli o ko sambwisa bino bo moni banzela no saleki nde babengani ye bande ko ngai boni pe boaka banyama pe babole tikino na dernière seconde to pe minute boko ko senza te pona nini bino bozaka kokotela ka bato chura mboma bakotela ki baboti baye kaka la bato ya bato aner rango o te ba mutula makolotela 5h du matin bakeko intimider famille ya bato ande ko na ngai pourquoi bozali ko sala boye aner elandaka ba criminel aner ezolanda bato ba criminel oyo bazali na makambo ebele aner ezolanda bato oyo bazali ko sala makambo be mais ba criminel bazali awa ba criminel bazali na este ba criminel bazali awa en costume bazo tambola ba cravate donc on la conseiller moko uti ko boma mona bato po en gros saki pande ko langa nazolandela ko malembe ba telemeli famille wana conseiller wana na osena zo kombo na ye ngani otanga ye na koze akotanga ye azanzambe te atie mona bato ya moke zemi ba parents na bakende ko bala ba parabo ali bazoba nazo tuna ba tala osite ba kombo na bela bazoba benga linga bango te baza ko intimider ngabe mama osea soko kiole balika mona na biso mwana kufi o biso to porter plainte regardez-moi ba nianga la kata ndengo ba bomeli mwana na yo ya 16 ans ba ngrossé ezali déjà violé ba ke ba ko sala ye ba avortement ya makasi mwana kufi po ye mi batela alors yo ba ko kanga ombanga yo mama olobela nga osea likama tala so motema na nga penze le nyanya ko tanga yo na ebisi yo na ndako yo na adresse na yo go sakala te po mwana na za eleta mwana na lobela nga za la mutu e famille ya papa la bakufa nga na okele tina libota tala so motema bebi na oluka famille wana ya mobali na yo comment maman ko so mbongo ni ba pesi yo ko kana venir à moi non et puis tala criminalité ya ba conseiller ya Félix makamba ye ko sala conseiller nazo luka kombo na yo famille wana ko yebisanga kombo na yo se ba lobi te na otanga bango na sina yebisi bino na kende ko yebisa dia bango ke na ko tanga bango pe na intimider bango fana ya na yebisi bango na okende mission boko pesa nga koma mutu wana peu importe comment bande ko langa ba criminalité boye tala mama ako banga tala mama ako ko koloba te merci encore une fois na bakambi ya lamuka pambate tozongo ki lisubi pa na bango pe bande ko musuba kendaki ko yebisa fomuzi tu na président eli ko yebisa bango ete kaya tachana ekomi wapi alors na bango pe bali ko kamwa pambate fomuzi tu abengaki na famille ya tachana le jour bakangaki tachana abengaki na 14h et fomuzi tu abengaki bato o atangeli biso bakombo na bango mais jusqu'au preuve du contraire et comme si bango balobi bakei bakobenga biso po bayebisa biso nini ezali koleka alors bandeko bozo benga biso ngai oyo na banzi boyebi ke na kitaka makambo pamba te tachana ali mona mama na ngai na komati na aner po ezalaki tachana e bato nyonso bakamaki pourquoi kutu nakendaki kuna nakenda na famille ya tachana bomona nga nakoma na ntongo nasala émission e lelo oyo situation tozokoma nango ekomi kobangisa biso ekomi kosala pasi mais lokola eza na maboka bakambi bakobenga biso lobi tokoyeba soki aza na aner te parce que na aner azali te bango bakoyeba baluka nanu est-ce que balongole na aner batala babombi quelque part est-ce que basali nini en tout cas merci encore une fois la président eli na fomuzi tu tozali sikoyo kozela bino po ete toyeba nini quand même tokoyi kosala parce que pour le moment tokoyi kolobaka toto te po ete mama na likambo mpenza tozala yango te ya kobima toyokaki abimi mais après abimi te azali wapi alors langage au propre tozala yango eza te yango lobi na nsima ya kosala bémission bakonzi bazwaki dossier tozali kozela bakopesa biso na banzi bino bato botunaki ngai na mpokwa nazongiseli bino dossier siko eza likolo tozela bapapa bakoya koyebisa biso makambo bongo biso tokoya koyebisa bino bandeko balandi
na ye kosukisa na boye mwana tu ya Congo kotuna nga sous question te tozali kobundela libération ya République démocratique du Congo toali kosala tumba ya mboka na biso bapesi yango jabulu oyo ali Félix obilo soboyebi boluka teke tango bo poser biso ba question ezalaka ba piège toyaka koloba po bilo bosala biso mabe et puis na beti mbele bino bandeko la biso bozala poto ba information na bino soki eza vérifiable te musala ya journaliste ezanini ezali kozwa information la source ko fignole yango ko ya kopesa musala biso ezali te otindaka nga finga mutu kingandi o loba mutu kingandi o sala émission de qualité boye to boye biloko wana parce que zo memela biso ba problème ba diversité la biloko kotisa yango na musala ya ba journaliste te ngai naza mopanzi sango oui mais ngai naza engagé ngai na ye pona libérer mboka nanga alors mutu ko pesa nga information ta pesa nga o ezala mutu te oyo nga moko na ye nango te nalinga nanga biloko la te alors ndenge tozana bino boye boye de bandeko la bino ba journaliste o ba collaborer na bino et puis bon c'est ko pesa ka bango biloko bozo vérifier la source te attention attention bon tika ko comme ça journaliste que yondo za grand yondo za munene ndeko la nga grand za la raté il y a un temps pour chaque chose nzamba ko ko tombola mutu la lolenge na ye prenons l'exemple yanga océan de la presse boye ba yingate d'où je viens personne connaît. Mais néanmoins, merci à Freddy Mounongo. Pour être, il y a quand même un souci. Il y a un océan na combat na yo, o ba combat qui me kandala bande ko mususu. Tika nzambe ya mpongo tolendo azana bino. Bande ko la ngai tozana Kinshasa na mboko ezala loi te. On peut tuer tango nyoso bango balingi. Ba ko sala mutu mabe na moment no so balingi. Protégeons biso na lolenga osakala te. Boye baye te dola ba carte ba INPC dola ba carte à Cogec mais servent à rien. Ba buzu carte do ba boaki yango ba beto tonga mabe OK. Bon protéger bande ko la biso. Bozali ebele la poto. Oyo bino bozo financer ba journaliste pour ba bima la succès. Bande ko la ngai, je vous mets en garde s'il vous plaît. Botika ba journaliste ba sala musala bango tel que ba osala. Biso otomindi mi engagé tozo bunde tumba pour la libération à Congo biso ba oyo lokwa tozaka la biso déjà ba lolenge moko boye ba tumingi ba yaka robeta ba porte la biso te parce que naza vraiment muto koko ozwanga si facilité parce que papa nanga za na mbongo ebele le maître des temps et des circonstances a laissé Eli atindela e corbeau donc yo to boy ko sunganga lelo nzamba okele ko toucher motema ya équipe pour la te akoya ko sunganga ata bokangi bikukela bango mana ko telema po kaka kende ozwa nkpanga aya ko pesanga alors bande ko la biso toza ko bunde tumba na Kinshasa na mboka o Félix alinga komisa ngo royaume lokwa biso toza ko telemela yango tala mabe na biso ezali bongo bino bande ko la biso bozala poto o boleka nyaka ya Félix botika ba journaliste po bokomisa bango na ba passe o naza ko landela dossier malembe makambo ezo uta wapi mutu wana to click wala ta na koyeba bango na ko citer bango. Parce que moi, j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis océan de la presse congolaise. Et balé oye boyambi. Bandeko yangai. Bino bandeko tozo solo la. Bino bandeko boza bipai na bipai. Mbela e beta mi boye. Boza na 6 infiltrés à ma casse. Ba eli bino na Europe. Lelo lobby na kopesa kombolango. Attention na batino so okuta na bango na ba click la bino so ka baye ba bandeli bino mbamoko masola mboka o Félix a fo o Félix na makamba o santuka to monika ke fo keba 6 infiltrés à ma casse o ndé na zabo na kotanga ba mboka la bango na kotanga bisika baza mais il faut nazwa source la bango malamu mais baza 6 ya makasi ba koteli bino. Alors bande kolanga oh c'est alobaki te nga soki lazuma lokasa na tele marapo ya kolobako na lombango. Alors bande kolanga luttons pour libérer notre pays et nous tous toloba non na royaume parce que biso toza royaume te royaume Congo et leka o tozali République démocratique du Congo na kati ya royaume tozalaki na Congo Brazzaville tozalaki na Angola tozalaki na Gabon tozalaki na biso tosanganaki alors tozalaki royaume na bangolais. Alors aujourd'hui,
toza na royaume te parce que tozali na Congo démocratique. Alors Brazza, Congo Brazza ezali, Gabo ezali, Angola evanda, bango so basangana. Soki tolobi tozonga la royaume, toko bunda nanu etumba, après toye na boyokani. Mais pour le moment, tozali ko bundela en particulier République démocratique du Congo et na bosikoli ya baindo nyos. Yango na beti mbela na bandeko nanga talangonga to de jouer montre oyo po ete banguna basi bakoti la kati ndaku ngai na yo toye basiko langage ni tokoloba kasi mwana nelaka atombolaka moto na ye na tango nyoso koyeba likambo ezoyela ye pe azane longa mwana nelaka alala kampongi te po bakuta ya zali ya kolala pe batumba ye la kati ndaku na banzi moto na mayele ayoki pa sosoli kasi biso na binemi bia République démocratique du Congo bayeba ete biso bana na bilaka toyei biso bana nelonga toyei biso bana oyo totindami pona kosiko lekolo na biso to alibele bien na mabele na biso pe to lobi mabele ya Congo mutu ya kozwa yango te mutu nyoso oza ne loko elamba mabele moi eteni eloko oya Congo oyo simba ochango na ndako no loko elembo osambela kanango olobi retour ba congolais ezala ka molimo eza melio bango basosola pona mboka la ete biso to sito kangaki biteni ya biloko na nyoso pe to zala ngona maboko kasi to yeko yebisao ko banga te po moto to ko pelisela yo talibulu muta ko kima yango azate yango na ko beta mbela la bandeko langa bokeba bato bako katisa na mai na mabele bali bana nelonga pe bana la bilaka bali banfant oyo baza destiné pona ko libérer République démocratique du Congo. Alors bino oyo se sentaka que yo oza na appel que yo oza choisi pona ko libérer mboka na yo repentance tambola na sincérité parce que frappe ya bana wana nzamba ko bikisa te ba égyptien to mona lelo to ko mona bango lobité kaka soko sa moto mayele okolinga les 15 to sala quelque chose on peut faire avant on peut faire après on peut faire les 15 kaka soko to sosoli to yebini to sala poete bato babeba ki makongo. Merci encore une fois la bino nyonso matondo merci na kabuya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne merci na Judeka na montage merci na Pape J directeur recherche stratégique merci na sango mokondi para bemiso babiso merci na ba pour Angola no bondi ya botar de bono itinéraire émission comme la bino mamour d'Angola na mokiteno Florence Matondo bido merci encore une fois na esongwete na kankola bomeko yo kulofo kuteko kelembelongo kila me plus 49 bokile lokone fampekato merci encore une fois na plus 49 la chabienne vraiment yangai. Que Dieu vous bénisse. La chabienne et ce que vous allez, motako simba yote, pour motako tumola yo, à tumoli océan de la presse congolaise. Encore une fois, la chabienne, que Dieu vous bénisse. La plus 49 fois. Merci Najuka M. ya océan de la presse congolaise. Merci Nabino Sonita Babé Fokuyo Motomama Jawa. Assalamu alaikum. Naba musulman nga nyoso. On est ensemble. Merci Naba musulman na prière bosalaki. Merci Nelamba Obotindelinga Yangonde Nakolata yango na mikolo mizali koya. Poete bisika nyonso bakosala londo ponanga na koboya te poete bino pe bo protéger nga na mikolo o eleki tango bakoluka kobumanga merci lambe komela kinga na banzela kolata yango bobo meseni merci encore une fois na Dalida Bayoko merci na Junolo so mon ami de tout l'état et pourquoi pas Zoro Babel wana soki omeki Pati Zoro Azali yango mikolo na télé avec force na kotambola avec force pour équipe océan eza équipe matata yo kanaranga mekati okutana na Zoro Babel Pati d'accord que Dieu vous bénisse bye.